Maramouya nati lokole ko étalé na média te faux privé. Mais maramouya mwana na yo privé te faux média. Na opé sapeka nati lokole mwanda mwa raison. C'est que koto na bazara bata double le bana musique ndingo. Artiste le big faux ba musicien ba musique les sa bango. Tout ta ba concert auto beta mikolo kaka. Ya ba arena on a beta ki wana. Yebisanga producteur ya concert ya arena ne moko swezaki nani. Faka loba boye na bongisa artiste fako loba boye tolé saka musique mais revenu na biso ndezalaka plus que auto dépenser wana peut-être on se comprendre sanga producteur nini to maison de production nini ou produire yé na ba concert auto beta pour yebisa batu ke photo faux musique les sabato artiste appelle Alessi musique ah ouais papa mais je ko kotake quand même na lobi na yo hein faut changer ne langage yemo pas Alessi musique c'est dit azana posa à profiter nga kuna benga ko étouffer te à profiter na actualité ya fait rigola tellement que ba gaulois ba gladiateur ba mourir à bonne musique ba ko somba ba billet na bango pour na concert ya fait rigola alingis ko esala mandenge nini lora ba billet ya concert à fait rigola esili ba tu batala ke ah le roi n'a raté bien un concert à faire. Na somme matin un concert à Nanyo na kendata kuna. Sanga déjà voyager en passeport français au congolais. Ba PC passeport diplomatique. C'est un congolais. Ou même c'est Kangi double discours. C'est-à-dire à Paris Mutumso qui est représenté Congo a raté mais tout le monde a déjà bien qui est représenté Congo. Lokuta est en place soutenue la musique congolaise actuellement. Il y a la biso vérité et aussi la biso bien. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Voilà, merci de la confiance et de la fidélité, très chers abonnés de Congo Winner Télévision. Merci de la bande de Gognon, si vous avez partagé les bisous béléments. Merci de vos commentaires, merci de vos suggestions, merci de vos appels. Merci de vos remarques. Merci de vos sala bisous bien tout la musique, tout la musala et sika moi koko so ezalaki. Merci de la bande de Gognon, so obobenga ki bisous mokolo ya lobby. Merci de la bande de Gognon, so bozana posa tozongi la famille à chaque Congo lobby déjà. Na sinale bino to rozala wana déjà na famille à chaque Congo pour nous opesa bino ba programme ya matanga to opesa bino pendenge nini kulutu na biso marai aleya kimbongo oyo bimaki et pas chef de l'état 50 000 jusqu'à présent famille balobi en tout cas baza pina d'accord tina marai lobi to rozongi la bango so to rozana bangwana liboso na bino po boyoka bango moko ndenge nini bakoloba yambo yo fonga la page émission moko la lelo tulinga kopesa merci mingi na bandeko non so bazo soutenir biso de loin ou de près pour dans le poto baloba ka ingratitude et condamnable nga merci celui qu'on appelle madame Sarah Kabunji la Cléopâtre moi celle qui ngolo na mwindo depuis Londres nga merci aussi à mon vieux Eric Mouzito merci pour le soutien depuis Belgique nga merci aussi à mon vieux papi Mangala de Jarka orphelin riche Cédric Mbakira que j'étais sali. Un grand merci aussi à Christian Mokano, moi ça Starasta, mon bébé chéri Christian Mokano, j'étais sali. Un grand merci aussi à mon vieux Popo Diakano, le patron du collège de Saint-Paul School. J'ai reparlant chauffeur privé, honorable Popo Diakano. Montréal, font les langues déjà plateau. Tomera pendant Tegena Isaac Lushiku par rapport à Game le Borodi le Manzaka Yangai. Topé Simbote Isaac Lushiku. Bonjour et bienvenue dans notre voilà, bonjour Miliki de la presse, bonjour na abonné tout ya Congo Winner Télévision, bonjour na yotangi comme ma mère voilà bien ma mère nani voilà donc moi c'est star ndongo tsoloba tout à l'heure na pesi mote na pesi mote bongo na Christian Moukoko depuis les États-Unis d'Amérique un grand merci à toi na pesi mote na Tishik Maken autour du monde Guillaume Tsingani les concurrents liboso ngomba na simangomba et puis na pesi mote bongo na Cadet Tsundi du 21e siècle et aussi à madame Renate Ifoku. Madame Renate Ifoku, oh ya biso moko ya bamon, c'est-à-dire que Madame Renate Ifoku kalami iga ateawa. Alors tika biso ba beta mo tour mukia parce que ba te belé ba mo kende ba mikili donc ça la bien. Madame abetaka mo tour to le bité ka ki poto mo abetaka mo tour et puis un grand merci aussi comme ça à mon ami et frère Bivin Sessang, bon retour déjà à Kinshasa et un grand merci aussi à Maître Platini Makola Metal donc voilà. Denis santé au frère. Ouais, santé par la grâce de Dieu, sauf qu'à Yébit, malaise, Ndébé, Tarabatumé, Dieu nous fait grâce, toujours surmonter na ba mwana nyonso. Toko tara tira ngomba moropo ale ko rume so so zate na si Rolanda qui émission ya confrère na biso c'est qui encore son nom na pardon pas Nati Lokole Mario Simunga na artiste Fali Poupa okaki ba sortie médiatique Fali Poupa surtout union sur na Fala Lobaki
nini wepesa kizaki le chico sengo nini oyo artiste il fallait pas loba maloba kiango nini oyo ezaki artiste azaki na maîtrise na ngote pe nini oyo artiste aloba ki keza vrai aloba non nini pour je pas eu le temps ya rotala na fona za clair pour nous répondre ka na nini boete aloba ki nini basolola ki nini ezaki nini peut-être yo soza na makambo ya lobaki utuningango ngandi na koyeba ke ate awa lobaki boete to meka ko analyser sur yango to meka ko analyser sur la musique on attend na zo rapena tenter ya rotala ba sortie médiatique ya bato ba ya ko sa bato na TV na zo rapena mo ton trop théâtre c'est bon to banana nuna pour la chanson ya lobi pour no yembela mutu faut 100 000 Sko somme ya 100 000 wana emeka kina ko suisa mama mutu makasi soki fali pour passer na 100 000 si ba ko fulo mide pe bongo na ba niveau ya ba 100 000 c'est musique eza pe boye mabe ke musique eza na chicon ya pe na l'art donc ba artiste batika ko laisser musique ndele sa bango ndeti pour vaner chanson mo pa yembela ndeti to ndeti général dit de lumumba bo fa na 100 000 na sepelika pour artiste et moi le vérité à Mbela batu nzembo na 100 000 francs congolais 100 000 dollars et vous précisez tête obi na 100 000 100 000 dollars 100 000 francs non 100 000 dollars et ceux qui 100 000 dollars en tout cas place un artiste à Kosi premièrement à Kosi pourquoi au moni tous a un respect à mbongo vous comprenez tous a un respect à mbongo montant le rôle la somme pour aller sous montant tu vois comme somme le roi à 100 000 mutu nini oyo akozwa 100 000 ake kopesa yango pona nzembo nzembo wana ekotisela ye eloko te bo bato bayembela banzembo ekotila bangoni to solelo morobit otuninga bato bayembela so banzembo ekotila bangoni imaginons une personne comme bien merci Mbokani apesa 100 000 $ pour bayembela nzembo na lobité kaza na mbongo te mais atta quel que soit degré de délire a pesa et puis que musicien artiste a comme na niveau yo initie ça batuti na ba famille na bango parce que yana batu belé o ba yembela ka banzembo wana ba famille za na opeka ya ba likemba parce que tant ba otala ka artiste a lobi que yenzembo pani za 100 000 $, ngasko na otala oncle na biso to vieux na biso nga pesa ki ngata 200 € te mais ake pesa artiste 100 000 $ pour yembele nzembo au moins que no inande ko na biso wana au moins ko niveau ki mutema mabe artiste place ezokoma ce que ça vraiment ya solo ke bazwa 100 000 mais moi je pense que nous sommes arrivés à un moment où tokolinga solo kutate na télévision faut to comment na niveau ya loba vérité. Parce que c'est le moment où ça va te vérité. 100 000 $, et papa, tout ça, tout ça, analyse simple. Naza te pour n'entendre ba combo batu. Oyebi John a embela nzembo Yannick Nzonde. A 100 000 $, na lobite kana mbongo te ma 100 000 na pesi ba yembele nzembo. Par exemple, sœur Nabiso na Zani a 100 000 a pesi ba yembela nzembo leki ya Jésus Christ muto yembango to ange Gabriel muto yembango numéro 1 numéro 1 ya banani musique congolaise bino wat bochaye te yebsa biso no yimo miloba gaza numéro 1 atali ndo mambozo kende c'est le numéro 1 de la musique congolaise yusko ngoko to ngoduti ya ba ngotali te ya obo yango l'échec ezara nani le roi ya numéro 1 l'échec ezara nani l'échec ezara au moni même nanchik poto yeba ke yoza numéro 1 faut l'échec azala parce que so l'échec azati to yeba neni to confirmer place no numéro 1 neni numéro 1 ba nani ba chay bato ba otala biso soki bino bato bo chay numéro 1 bo chay biso na commentaire te na war na biso to na Forbes na biso mto chake numéro 1 musicien bo robenga numéro 1 na musique ya Congo qu'est-ce qu'il a apporté du nouveau la musique congolaise. Pas apporter PBL. Nini ezala te na tokos wana banini c'est l'artiste mtraine ngo aloba papa Wembat yankala artiste a apporté l'autre la musique congolaise tunio eloko ya sika oza ke to mona so total ngo boye marque déposé na ezate abete la clavier ovena so kin kester mené aya nango asala ba marambo ba vieux na biso tout basala yebisanga eloko aya nango ya sika à part kokosa bato na TV to solo la à part kokosa aya na nini aya na eloko te mais au mona bato mona kwa mo ba vanda ba sa débat na bango ba otchela bato artiste tel c'est le numéro 1 de la musique congolaise na ndenge nini na makambo nini
musique pour la musique et c'est en fait à la œuvre. Et puis pour que au-delà de l'œuvre, il faut comme un chef d'œuvre. Il y a l'artiste, azana ba chef d'œuvre nini. Tout ça j'ai mon boy bangonion soit ba bazana ba orchestre ba outat. Ba yemba banzemo na ba orchestre wana. So zui par exemple confession intime. Il y a héritier wata to chango na bafle to mon na netka edme lobby. Bozo sko banzemo ya ba artiste bocha bo ça la différence. Tozo ignorer ba misala ya ba artiste té. Mais tozo lingande ba artiste ba koma na place o eza que tozo mona bena que té artiste a komi boye sans lokuta, sans orgueil, sans arrogance. Et au ça la bien. Et puis pour tout ça j'ai mo boende ba auto voter vient na biso président na biso plutôt le président Fachi Beton. Pour comme président zaki était mutaloba na komi président té to vota qui est si yo na komi numéro 1 mais na vote na théoana ayebisaka biso totanye les deux bons artistes à parier au fois qui représenté Congo pour bakende na nini na kan toto mon récemment et bimaki mamo Dadju yebsanga Dadju voyage en passeport français to congolais ba PC passeport diplomatique c'est un congolais ou même c'est Kangi double discours. C'est-à-dire à part hier Moutoumousso qui est représenté Congo a raté mais tout le monde a Dadju bien qui est représenté Congo. C'est ça question plus loin n'habite place sur un soga ko se le coup ou bien baki ya solo avec en Afrique en Afrique ba star en Afrique ndaza jet privé azate ba tout baluaka en plus baluaka na ba air au footballeur ou artiste musicien ndaza jet azate dans la jet azate là ça téléphone non tout ça j'ai mon parce que téléviseur radio là ça téléphone tout ça j'ai monté tout là ça batu nyonso que artiste azalokuta des vidéos. Prenons l'exemple des vidéos pour le laisser lire. J'ai commis des vidéos à lobby que Yazarana Nanini na jet privé à Louaria Père na bango. Bilo kwane bimi et pas ya bateau bakou misaka artiste pour nous bimi saka maloba artiste que ça vrai. Mais sur côté na internet bateau ba la biso ba souffrir moké ba côté na internet batala les artistes et musiciens ayant des jets privés les artistes et musiciens africains ayant des jets privés. OK. Mona des vidéos au bima au mona Diamond na bima au mona biso whisky d'agobima faut comprendre mais si yo ya ndenge ni c'est biso qui artiste et musicien tout footballeur monté en Afrique aza na jet privé côté ba footballeur naza na maîtrise à ma bangoté mais il y a ba musicien total à internet to côté qui peut internet to moni bato ba jet privé nyon so neza pas si parce que lui n'a pas mais il a biso na télévision kazaki nango. Pour moi, batika batu basala batu suspense a jet na ye mo bo louer na ye a na télévision chaîne net yaye. Tu vois? Donc côté on a déjà faux débat parce que des vidéos Diamond na nango Whisky da nango des vidéos ba nango. À s'échapper Maître Gims na bosani kutu Maître Gims PA jet privé Maître Gims ça africain té. Maître Gims ça européen africain. Lokuta est en place sous la musique congolaise actuellement. Il y a la biso vérité et aussi la biso bien. Mais comment un artiste propose un peu de choses, à question plus loin lobby que faut musique, hein, faut artiste, sur un niveau international, on veut dire reconnu, faut musique et banda ko lesa yo. Que nous aura budget na yo autant la musique au côté sérieux. Donc tout ça na yinda za les guides pour y musique isolée ça y est. Mais ba collègue na monsieur sur artiste musicien de Congo na biso bazolé sa musique, bazota ba chiko na bango na musique or bazo kotari. Des temps oui pourquoi la symbio non qui m'a wakati na ngana mutema artiste le big faut ba musicien ba musique les sa bango tout ba concert auto beta mikolo kaka ya ba arena on a beta ki wana yebisanga producteur ya concert ya arena ne moko so ezaki nani yebisanga producteur ya concert ne moko ya arena so ezaki nani yo monaki ba chaki maison de production telle produit l'artiste dans telle place. Bachaki combo artiste bâti boy Muto a loué qui s'allier mon côté. Producteur Nino a loué la qui salon a produit qui na concert. À part concert il y a encore hôtel arena Oizara Yuma production.
à part Yuma Production, yebisanga producteur nini to maison de production nini ou produire yé na ba concert auto beta pour yebisa ba tuke photo faux musique les sabat. L'artiste appelle Alessi Musique. Ah papa. Mais je crois que quand même. Na lobi na yo faut changer le langage. Yemo pas Alessi Musique. Mais retourne on est côté na lobi boye kasi ndemo pe na ba noko na musutango ba ndina ko Alessi Musique après les ongisit faka loba boye na bongisa artiste faka loba boye. Tolé sa musique mais revenu na biso ndezalaka plus que auto dépenser wana peut-être on se comprendre mais yo lo baketo tika rolé sa musique elle sa biso oyebisa biso makambo on dirait toi na mboko te as yé moko producteur ya babiloko na ye yé moko afutaka studio na ye yé moko bimisa makambo na ye so commune na tangu ya maison d'édition ake ko collaborer yé pour les musique. Il n'y a pas de cette musique. Oh, papa, tant qu'on a foutu à Rabatou, il y a la télévision pour nous recueillir au film d'artistes et musiciens. Et ça, c'est pas la musique de la terre, mais pour musique, nous avons vie. Mais au foot à Batou, pour dépenser un bon. Bon, on a battu, on a besoin de basket. On a laissé musique. Ba langage diffamatoire on en a marre toi sous na posa na ngote artiste yela biso vérité so romoni ko koka koloba vérité te yaraka na musique na obetaka wana et sili nango c'est plus simple que okosaka batu ti na niveau au héros moni r ngomego musika mais yakosaka batu c'est pas bien. L'artiste tozala kino yo la fois passé na plateau na biso tunga to sur mambo ya kolo to na biso na tilo kole tozela kina nous réponse ya artiste fallait pour pas to ka ki parle ba ki makamona o gira on a privé donc jamais ko talengo na télé bo na média ou na média te faut privé makambo ya na tilo kole ko étaler na média te faut privé mais makambo ya mwana na yo privé te faut média. Non, peut s'appeler quand on le relais moins dans raison. C'est que quand on a bazar double le bon en musique indingo. C'est que bazar deux fois bazar double. Pour aboy ko étalé, ça dit camarade. Abo ko étalé na TV. Mais aye ko étalé moi na télévision. Après boye c'est biso que té maman les amis différents à camarade. C'est qu'il y a pas relation ya ki camaraderie. Baza na relation mususu o ebomba mi fo ba ebisa biso po aboya koloba na TV. Oh. Tout sur le logo est clair. Et ça simple. Moi na exposé na TV mais camarade nanga na pas exposé. C'est quand ça sous camarade nanga to délai camaraderie et na lika mususu. Ceux qui ne logo te a loba na télévision clair. Mais à l'obité c'est que bana relation na bango mususu à part mambo ki camarade bana loro mo boye bombami nde bango ba na posa ba bisa ba vérité biso pe to na posa to yeba vérité o ya boyeli ko lobelela likambo wana na TV aye bisa biso ke au delà ki camaraderie to na relation tel yango na mona question na ko exposant on na TV et ko zala mabe po peut-être lobi kuna to ko zonga na susu et ça la mabe so ina itala ki na TV il y a beaucoup de hier ngate ba dépasser ba limite donc il y a ba limite mususu dépassant donc les gens n'ont pas comprendre peut-être pour ça les motos moi trop au moment où on reçoit nos les athées évite et ratio aina momino mo bebani pas bebani et aussi momi mususu pas momino na squali liboso na tellement linga et trop tant bobongisi na momino na liboso na utalika ke wa liboso legi wa mibale bon les kana epe kana zonga la momino na liboso ezaka non ezaka tezaka ndemo na bangote ndemo na bango non ba propos ya nati lokole ba petit wana ya ba PD wana pati Ambroise tangu nati lokole azobenga pati Ambroise PD pati Ambroise proche à Fali nati lokole proche à Fali les gens traitent l'artiste na ba sort wana ya ki PD mais siko tangu muto aza proche ya bato wana nyonso azoloba na moko na bango ki yepe aza PD c'est que clique wana nyonso bato partager moko te nazo pesa exemple nazo expliquer bato tala biso ba comprendre to sala boye ngai na ba camarade Adida Lumumba pe camarade na biso na lobi que Adida aza moyibi poto za ba proche
Tant qu'on a lobby a dit dans moyibi batu déjà balobaka miliki de la presse pe azaka moyibi c'est que batu wana ba comprendre pena que clique na biso nanga yo pe naza moyibi. Est-ce que je me fais comprendre? Donc c'est que ndenge batu ba tritaka artiste na sor wana ya ki PD ndenge nati lokole a lobby que Pati Ambroise PD c'est que clique na bango eza ya ba PD. Oh. Parce que c'est le yon on analyse ngo. Na lobby boy c'est long moi analyser te yo pe na kata mutemo yebi. Te. Ngale bien bon te pardon. Pardon, ngale eza bote. En fait, tout se voit là bas fasté. Tout se voit là bas fasté. Analyse na sali et puis aux gens pour comprendre analyse ni na sali. C'est-à-dire loko les gens makambu na bango ya ba PD en fait. Makambu na bango. Ya ba et ça par rapport il y a analyse faite par nga. Loko les gens makambu ya ba PD. C'est-à-dire lisanga na biso na koki ko beta masolo na biso na TVT. To bombango to ko solongo entre biso poso ki na lobi yango na TV. Peut-être na ko luka na déjà bandaki na kobimisa déjà allez batu tout ça là c'est plus selon you hein ils ont maloba et bimi et pas na ngai mais ça na to batu tout ba ebi tu vois les propos tenus hein bando bozota la biso donc italika ezaki lushiko artiste azongi sous soirée na Nebisio, bravo l'artiste. De Abeta Barena, Nyoso Yakutana Nango. Et puis côté wana, franchement, ça c'est le scram. Moi raison mouké malgré vers moi dès qu'on a mais c'est moi raison mouké pourquoi parce que via le barango bataba double discours. Bataba double discours, c'est-à-dire que oui libisolo mo boina 11h30 et puis na 14h30 abandeli solo mususu. L'artiste quand il a fini ses productions na ba arena o abetaki alobaki nini stop fin fini l'histoire des arénas passons à autre chose tangu mutu ache fin il a dit nini makambu wana et si ça dit soko beta salle beta sou arena te et comme ba stade de France et comme ba salle mususu banini mais artiste aeko zonga lisusu na arena et puis ta la place où eza passé pour nous mona que batu comprenant ma difficulté tout ça une mission récemment tant on fait rigolo la charadat le 20 avril batnep ça raonini batu bazolo ba faire rigolo obeta na salle ya muke salo eza 9000 places c'est bon tondimi artiste autobeta arena you arena o ezaki il y a 40000 places tant abeti ya 40000 concert wa linga beta tourninga ayesu bwana mamba arena o fo ya kabilo minene azongi na 11000 ndeni pour coûter le 11000 pour coûter le 11000 mais ya baki le pas 70 nga senior ba lobaki niveau na eza biloka mikiete yaza niveau biloka minene na beta de arena 40000 fo beta ba biloko eleki wana a cause a pas coûter ngo aboyo beta faka boyo beta ndo mona miso arena te somo eza arena fo yango eza likambo ya kolinga komona miso ya arena te eza likambo ya kimotema mabe na monde musical parce que tout se voit là-bas fasté. C'est parmi les artistes et musiciens au bazar jaloux l'avancement de Ninga. Il en fait partie. Pourquoi Nebisson Ferrego la sort son album Dynasty. Mbalamoko sur la toile. 54 visas. Sortons. Ferrego annonce son concert dans le stade des Martyrs. Malamon ressorti médiatique. Moi, nanga asali boazong sibwe. Sortons. Ferrego annonce ses dates aux arénas. Avant d'y à Monique, et l'eau quoi ça les a été na bouleversé calcul ya banoko. Poebi ba tuba lobele lango. Na bouleversé calcul ya banoko na chaba date nanga. Bango ba lobara que calendrier na bango izara déjà bloqué pour en ni bandeliane depuis janvier. Depuis décembre, même si c'est biso qui était. En 2024, tu rebeta les 13 dans les 6 pour ni baloba qui monté. Si ko baye ko lubango pour na koluka ko étouffer actualité ya moninga et logo oeza mabe ya ngwana. C'est ça on appelle la musique congolaise.
La musique congolaise fait qu'il y a qui mutema mabe à bongo. Mais yo na tu bi que ça déjà bon. Ezara bongo te photo bannir ba bilo mabe. Non, tout le monde a fait fallu pardon, tout le monde a fait nani faire rigoler dans stade de Marty, frère na eka na tila ke be soliba na chango. Donc musique congolaise est tambola bon. Tout le monde a fallu pour pas stade de Marty c'est le scam Poutine. Agi ko tsa libaya na imika malgré simbagité. Que mutema ya musique congolaise ngwana. Te tout ça rapport des choses. Soit niveau à stade des martyrs, soit niveau à terrain municipal à Massina. Soit niveau stade des martyrs, soit niveau imika. Kasi na peut sur exemple là. Toba nanona wana stade municipal ya Massina toko tele mangana yo to sa l'émission stade etonda oh maintenant so mamba solo yo hermoye peut-être oye baraté nous avons presque le même niveau na ba artiste émission ba se produit ça dans stade municipal à Massina. Vous comprenez, pour ne pas citer les noms des gens ici, ça dit toko tele ma to sa la émission juste mais stade etondi plein. Tout ça a fait mission dans le stade de martyrs et tourne la plaine. Et puis, pour nous remonter que c'est seulement l'artiste Ferrego là, Nemutazara combattu. Tu sais pourquoi? Parce que faire un concert dans le stade, artiste et musicien mort et mboga na biso, à lobby qui n'est pas au bêta, na municipal. Kolo badida c'est Sili, na ba boutique. Artiste est payé, ngabe na robeta sous telle place tel jour. C'est dit, Azana posa à profiter, à profiter de l'actualité, il y a fait rigola tellement que ba Gaulois, ba gladiateur, ba mourir à bonne musique, ba kosomba ba billet na bango pour un concert, il y a fait rigola. À l'ingis ko ça la mandengeni. Le roi ba billet à concert à faire rigola et sili. Ba tu vas te la ah le roi n'a raté billet na concert à faire. Na somba ta na concert à nanyo na kendata kuna. Vous comprenez? Il veut profiter de la chaleur de l'artiste Ferrego là. Yango moni acheda toana proche. Nous sommes en Moïse solo. Batumsu dans la difficulté à se déplacer qu'on à Paris pour nous qui est Suisse. Bah qui est à la concert à Genève. Yango y a profité na bada toana pour que batuana ah le roi difficulté qui est kuneza toya awa tokotata awa. Mais muto a okata makambo nyonso ils a grand prêtre Nkolo. Grand pote colonel ça justice Yasuka na Marambo. Voilà, merci. Parlons aussi sur Ferrego là, le 20 avril Adidas Serena. Mais le mot est choqué biso ba Gaulois ba Sombi ba Adidas trop. Est-ce que artiste a sale contrat na Adidas ou bien ça a tekisinda Adidas y a gagné na rien. Ils a perdu artiste était au moment tant to lo barake quand les talents le succès est éternel. Au moni mot d'ordre, le vrai mouton a la popularité, le vrai mouton a leader. Ferrego n'a pas signé de contrat na Griffo et Adidas. Ferrego la Adidas va contacter Yeti. Mais tant que lobby qui a concert na salle Adidas Arena. Tellement raza muto batu balandaka muto batu balingaka batu bamoni ke te poto accompagner artiste na biso poto accompagner événement na biso photo sa nini tol sala makambu kolandi sama na salle obiso to robeta yango no moni ke ba Gaulois ba sombi ba Adidas de niveau ya kosakana te au voir même ba stock esili na ke luka jour wana basket ya Adidas na zuite on a sombi ya Nike ba Adidas esili. Pourquoi pas faire la sala qui a signé un contrat Adidas pour obéir à un Adidas et bien que Azana va fanatique mais belé à côté qui c'est lamba wana. Le roi bateau ba wele la raté. Faire la koki ko kenete moko vers Adidas pour ça bango ke to ça la contrat boye te faut Adidas ne aya verrier. Faire à côté Adidas ayen a été mais Adidas c'était kami wana petali na ngoye. Et ça problème il y a faire été. Faire déjà na ba contrat zo signer contrat na Beats and You, a signer ba contrat et belé o eza que ba compagnie zo ya vers artiste et non l'artiste va vers les compagnies les entreprises. Pour tout le monde a batumsu balata baba ba bilogo awa balata rango ba koma robeng c'est bon na événement parce que ba monaki que Joe ba nagi non na rozala client tout le monde aza parmi un client fidèle pour ba bengi sagete pour ba na ba contrat ba bengi sagete parce que aza client fidèle na biso asomba marque na biso yango logo to na défilé to bengai pour ce que qui que aza na contrat na bango na ba défilé na bomona ka yepa défilara to mona ba distance ba défilara to mona ba tumsu ba défilara ya comme invité parce que aza
client fidèle, il y a marque. Parce que c'est le contraire avec Ferregola. Ferregola n'a pas besoin d'aller vers l'Adidas. C'est plutôt que il veut que l'Adidas puisse venir vers lui. On comprend. Si on a posé un contrat, bah y est vers y est. Et puis le problème chez Ferregola, c'est pas que Adidas. Le problème c'est un concert. Et betama na Adidas Arena. Point barre. Adidas c'est Tekami, Mundele Adidas a Sepeli, Aromotu na Batu. Mais pourquoi les stocks de l'Adidas ils ont sauté? Bah non, parce que l'artiste et musicien congolais Ferregola a un concert ici en France aux salles Adidas Arena. Ah, c'est pourquoi mes stocks sont... Ah ok, félicitations à l'artiste Mundele. Vous comprenez? Merci de la reconnaissance, mais Mundele fallait que Bobenga artiste grâce à lui, Adidas était Kami. Oh, Moussa qui nous a bombé déjà, Adidas c'est pas Béra de presse des Zamunda que j'ai sali à passant. Adidas a yodji à Mamoto. Omoni ce qu'on va biloko wana nyonso. Place beba ka force artiste, place beba ka grandeur artiste. Artiste tekisi eloko. Ça dit sans que aloba bolata Adidas. Tanguka ba yi kombo ya sal ndeba ba molata Adidas. Voilà. Donc félicitations à l'artiste Ferregola, félicitations à l'administrateur Yasalouana Adidas Arena. Donc voilà. Tu as vu une émission, mais dans ta équipe, on a vu un versement que j'ai sali. Alors, il y a 2000 euros, il y a 500. Il y a un concert qui a fait Ferregola, Memi Chikito, Memi Kunzardo, Memi Aoulou, Mwana Congo. 4 personnes, voilà. À tes 500 pas qu'on ferait un bisouana alien et yango. Alien ça vous demi. Donc il sait que Ferregola, bazas artiste à sûreté que a comme ma bande qu'on a poto. Déjà comme ma Chikito na poto, est-ce que Chikito a dans la 4 orchestre Jet Set? Parce que Chikito c'est un qui na ba Gaulois, non c'est pas qu'il a Ferregola, Ferregola il a ba Gaulois, a même na poto na rena, donc Chikito ndem da sengi. On a une question. Chikito est-ce que a dans la 4 Jet Set? Siko, le quoi en 4 Jet Set. Est-ce que faut pas mémailler? Tout dépend de l'artiste Ferregola. Ferregola lui-même qui fera les programmes. Et ça coûte que Chikito ta sengi ba golo, ta ba golo et mokili mobimba. Bah si Ferregola que même Chikito, ce qui fait bien go mémater à go mémater. Et puis Kunzardo, avant 4 orchestres, Aoulou, à la 4 orchestres, Mwana Congo fils aîné, à la 4 orchestres. Et là, on est là, c'est que bon, mais ma bangote, ni on soit les qui mouté mama bé. Au moni tango bon, mais ma artiste on a na poto. Au moni nzuzi, a roya sous na TV, a roya lobaki. Té, na lobaki bongote, na lobaki, ba yé mané na concert. Vous comprenez? Nzuzi yé moko nango a eu stabilité à place à revendre té. 500 na wana fakia qui est foutu là on a tellement quelque part pour permettre à ça la dame 3 jours bimi c'est un belé belé na lobby boye a une stabilité à place à revendre té. On comprend non juste stabilité à place à revendre té faka lukana nous assez stabiliser yé moko pour zaka l'autre moni na Nice lobby guna a commis na Lyon lobby guna Bordeaux a Keboy azana na place ya vandate alukano a se stabiliser yemoko na place ya kota makambu ya artiste Ferregola et puis abosana te que pour soki lelo na Congo batu ba yebi qui existe un artiste musicien au nom de Bercy Mwana, c'est parce que Ferregola avait ouvert son cœur. Vous comprenez? So Ferregola fongola monter maté Bercy na yeba na ndinga yeba ndelo te na lobby te que pas oser ko yeba na te. Mais na planétaire, c'est parce que Ferregola a ouvert son cœur pour un artiste. Mais pour c'est parce que Ferregola ça y m'a. Et puis na Jet Set, faut comprendre que Ferregola à mon avis moi a un niveau macacité. Bercy a un niveau macacité. Yango bando ça les génies. Ngana bandolo ba yozoe la ngaka on comprend poto pese na moi exercice wana timukolo to mona ke akomi ça va ndeto pesi o mona teta ngake na ba vina biso nyama ndeko na biso lo beso bete le roi moi moke
abete le roi moi muke abeta yenda abeta le beso papa abete le beso et abeta le beso ah yo bosani kata fumba so udalela obina kata fumba te na beso udalela wana to so la pembe wana biloko bakenda kozona ba bumbu makala ba tolo ba album kata fumba et ça la succès koleka ba crignon se bora man album wana hein muselu et ça la succès ba crignon se bora man album wana yo sanga cri oyo nzuzi aboka na album wana oyo ça la succès. Déjà nous il faut comprendre rayer azara na problème mo boina mo mutu yango isa la rayer akoma au niveau ko loba babiloba loba on comprend et puis na ebiso pe ke 500 na bimisa ki tombo on a bimisa ki zaye la monsieur zaki non ya John Bando sa ni émission to e ba émission Sili batali biso ba retenir ni voilà merci la bande de connaissance batali biso to beta moi c'était Mouké papa chéri j'ai ben piana s'il vous plaît avec beaucoup de respect fais ou que mon papa chéri on met dans ah pardon, Montréal, c'est ça 2 minutes pour TV et Zangonga. Mambo papa chéri papa nebisio ndekona biso wana zolela mabe mwana ntuka abi papa chéri botaki na 15 ans ba botola ki mwana déjà na 9 ans mais ça fait 4 ans déjà na mwana boba mwana na raté aza posa ba zongi sata mwana oya boti na age moko mukia mwana tero mwana simba ta simba amema pe mwana za pe na affection mwana nende ba maman nso ba affection mwana na bango place wana penzo ko lo bandetini papa chéri azola. Voilà, comme je disais déjà tantôt papa chéri avec beaucoup de respect, ce qui m'a ramené à biso ya moi si à lobby na télévision et ça vrai, ça en sorte que au mécapé copé ça et moi na amona parce que je ne pense pas ndeko na biso na mwana suka a comme na problème mutu to azali boma poti azolo bango bongo na TV, c'est-à-dire que a comme na suka amoni ke échoqué yango ayeko loba na télévision papa chéri jiben piana tu bien sûr on a habitude il y a musicien il y a musicien ba bota on a danseuse ba musicien ba bota net msuku mikolo ato sentene pe chroniqueuse malgré ba lobel na ba ngote leki nango papa chéri s'il vous plaît avec beaucoup de respect au mekampe ko réaliser ba promesse na yo oyo salaki et pas ndeko na biso parce que au prometa qui est que rotinda na poto na mwana ba kende ko vanda na poto mais au tinda ka chini ya pamba mais depuis lors, et le réseau ça la matin en tout cas, papa chéri, avec beaucoup de respect, j'insiste, mais quand un peu pour régler cette situation là, parce que ils ont bien été, ils salir réputation, ils ont salir réputation, tant que batuba kotala, na niveau ya papa chéri jiben piana, kuboti sa mwana wana, pour ceux qui ba ken nango na justice, na ndenge ya mabete, papa chéri a rosala, na tort. Parce que dans le moment où papa chéri a boti sara mwana tsuka zaki na 15 ans. Imagine à 15 ans, papa chéri avait quel âge? Donc, ce qui est dans la justice, papa chéri a rosana ba problème makasi. A Luka a traité dans les calmes quand tout le linge sale c'est lave en famille. Luka kutana na mwana na yo. Bon moi na ko te pas combien de mois sinon. Luka kutana moi sina yo. Beau arrangé. Ce qui est rozongi c'est là moi na te tinda eka atana poto wana akina lifanto au mona maramona nso egosi la non et puis ozonga no ndingo za la rapport moi na junior aleka na TV pour na ofinga rabatu ce qu'on ndingo za boye soko zo tika marambo e continuer boye kebo ko pesa batu nzela baya ko finga yo ce qu'on héros yo et osala pasi ba mumunene ya mukolo o asala mambo belé na musique congolaise ba kitisa yo et on ça la passe surtout les kambo ba kitisa la yo et ça vrai et on ça la vraiment passe voilà merci ba dédicace voilà je dis comme ça grand merci à Adida Lumumba notre réel donc et puis le cordon il y a Congo Winner Nabiso un grand merci à toi un grand merci et puis bonne guérison à mère Singanetka mère moi santé mon boulot. Bonne guérison à toi mère et puis un grand merci comme ça à madame Renate Ifoku à Bisso et à Bamon donc un grand merci à toi Tichik Makengo tonton chic tour du monde Christian Dangi Gattuso Christian Mukoko USA Bivin c'est ça les cordons papis Motimbi les miroirs et pourquoi pas dire aussi comme ça un grand merci à Guillaume Tingani Liboso Ngomba na Simangomba na katikati Guillaume Tingani et puis Nazara wana et puis na moni lisusu Cadet Tsundi du 21e siècle, les rois le tonton Nyekese. Sona longwe kotona na zongi lisu na France wana. Nathalie Bongo Master nanga depuis Yakati. Gloire Louyei. Gloire Louyei tonton G. Et puis j'ai dit aussi un grand merci à Gilles Tsoluka Kalaming de Toro Zanon ça donc merci d'abande goto Batali Biso puis un grand merci à ma fille Nick hein, Doudou Tungama donc un grand merci à toi.
Merci. Voilà, très cher abonné de Congo Winner Télévision, c'est la fin de cette émission. Merci à bande de réunion sur Oyobuzoki, Bakou Rotalabiso et Bandele Kino Nasuka. Là, je dis un grand merci à ma maman chérie, Sarah Kabunji, la Cléopâtre, moi c'est le King Olana Mouindo de Londres. Un grand merci au bon guérison, toi maman, bon guérison, ma maman chérie, Sarah Kabunji, la Cléopâtre, Babio Soro Bele, bon biso. Toi Suka Wap, biso de Bela Kassiote, maman. Please, maman, please. N'habite en anglais, nous bandons Johnny Bembatina, on a testé mon anglais. N'a souhaité maman, bon guérison, anglais, merde, please, donc, Babo Guerzonayo. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle Christelle Mokano. Christelle Mokano, moi, c'est Abouakamana Bopeto. Pas d'embino, Christelle Mokano, Balabi, Mbotino, Trobani, Monsa Star. Merci aussi pour tout, chéri. Un grand merci aussi à Jirin Sifoundou, papa na Kenya depuis Paris. L'international de Janice SMW, mais j'étais sali. Un grand merci aussi à mon vieux papa Diakano, les patrons du collège de Saint-Paul School. Un grand merci aussi à Dim Santé, promoteur gestionnaire, APG en cycle, mon vieux, je suis Takataka. Les patrons du collège du réveil, Koulou Toubolobi. Merci aussi pour le soutien. Tu peux c'est joyeux anniversaire et Belena, madame la journaliste, au nom de Tabita Sendo Tramadi Tabichou. Donc, joyeux anniversaire de la part de Melik de la presse Oyayo. Que le bon Dieu Tout-Puissant de t'accorder longue vie comme Nelson Mandela. La bénédiction comme prophète Skondé ne soit jamais déstabilisé comme président Mugabe. Donc, je t'aime grave. Tabichou Sende, joyeux anniversaire. Merci très cher abonnés, ceux qui vous s'épellent qui n'a élément Mkoulalelo. Tika de pesa merci mingna Adida Lumumba l'homme à la taille S nouveau marié. Yaza qui na sima caméra kino na machine et donc la micro za qui ngwa bino miliki de la presse to kutani mikolo zo so sur ma saison de protégez-vous bien, on est ensemble à Barsi Goussi depuis Italie, je te salue. Merci. Que j'ai toléré, cela n'a pas suffi. Papa Simba Siko, Yamana Moutoumé Fouana, Yamana Moutoumé Fouana. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner.